kamera tolingi les autres toyoka omeka bofilme te na oyo aza likolo na tape kita biso nyonso tozala na se awa omeka bosimba telefone na yo oyo apesa meli zela eza baoyo bazali awa tolingi badesole te oyo aza na telefone soki bakangi yango eye koto oyo kosangi yango toyokamela mpe totosangela biso nyonso fisike moko moto achange te tala baoyo baza liboso nde bazopesa ordre ya misike ale bikoye Le 17 mars, oyez! Oyez! Le 17 mars, oyez! Oyez! Le 17 mars, oyez! 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 Journée internationale de flûtistes, kimbangistes et longa de papa qui sont locaux. Tokomi na suka na mama na likambo. Tata Simon Kimbangu Kangani mwana vela. Oyez! Oyez! Tata Simoni Kimbangu Kangani, oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kangani, Mwanda Verela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yani kaka, Yani kaka, Yani kaka! Voilà. Toyokana ngonga komi musika même moral tozo pesa micro et pas ya Colombo ka papa de la ville yem to kozala suite sika silisi ndé ko pesa moloba et pas ya papa président général le diacre Kamazora Luyeye Alpha. Merci beaucoup. Na kombo ya tata ya mwana petata molimo santo esengo na biso ezali pamba te soki bamosusu bazofuta batike mpo na kokende koluka nzambe de part et d'autre me biso nzambe yende tata na biso yende mokeli na biso twena kintu adi ye tata nzambi tangu za wonso no tufutukilanga dio Fotata mwanda velela nzambi mpeve ya nlongo nsadisi kayiza munkhangala kakako kansi wayiza
yeluyalo lwandi lwa Zulu twena Kinthwadi yesedieto tata mfumo wa Mbanza tata Nlwengisi tata Nsongyanzila yandi twasisu lwa Sinzidi mukati kwa Yerusalemi tuka muna 1920 yakasiswa na telumbukia unu tata mfumo wa Mbanza vwendi yeto kaka mu Yerusalemi yandi mpembangi yakimona meso mumamo mavyoka nga mu Yerusalemi tulombele kwa sedieto tata mfumo wa Mbanza ututela mana beto bana tokufana Kyambote fliki Pika tokubike no moko tovana sedieto Kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kokuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena Kinthwadi ye tata Nzambi tsilo twasilo kwa mfumo to Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba nintsatambula tsilulu sisilungana na mubeto kubakongo bangu kanda wa ndombe wavwezuka walembokala mfuno vantwala bamindele twalembwa zaya Nzambi ye twalembwa zaya oko Nzambi tukale 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu mwanda velela Nzambi wena yeto Kinthwadi na telumbukia unu tata mwanda vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi kanoke neni tuko ye kakayo yelempeko bukakadila ibukena kadiyandi inzambi Nzambi ya teki la kayenako Nzambi na landa kunimandi mpeka yenako luvuva mulutweti tomba munza tata Simoni Kimbangu ukutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata Nzambi watutela mana beto bana takuvana Kyambote fliki
bika twakubikeno moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofanda tuvyokese kivovolo kwa ba mfumo sankinzi tofukama na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Fliki oye! Oye! Fliki oye! Fliki oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Tata Simo Kimbangu Kiangani oye! Tata Simo Kimbangu Kiangani oye! Tata Simo Kimbangu Kiangani oye! Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe tata molimo mosantu toyebi solo ete yo Nzambe na biso yo tata na biso yo pe kaka mokonzi na biso bana na yo ba flûtiste bauti bipai binso na libianga mina yo lolenge obongisa depuis 2002 ete milulu ya 17 mars ba flûtiste banso toyaka liboso na yo Nzambe pona kokanisa elonga ya papa Kisolokele yonde opesa liloba biso bakapita tobeta kingonga bana na yo bango ye yo baye papa soki pona ko présenter to mesani kozala na RDC Kinshasa yaka mingi ba province Congo central yaka mingi Grand Bandundu pe province oyo alandaka na nombre ba province oyo etikali bayaka par rapport ya distance bakozalaka nombre muke Angola pe batikalaka nsima te Luanda ayaka na le grand nombre ba province mususu pe batikalaka nsima te
Congo Brazzaville yepe atikalaka te exceptionnellement pona mobu oyo kino mokolo malelo nanu bakomeli biso te pona tina ya ba élection oyo euti kosala makuna soki lobby to sima ya lobby oto lelo na pokwa délégation ekoki kokoma soki babongisi malamu particulièrement encore pona lelo tozali tokoloba bana na yo ya Europe pour la première fois kaka ba flûtiste baza kati na biso awa baye ko sepelisa yo nzambe na bango bauti Europe bazali au moins 54 flûtistes mais bazali pe accompagné na baboti bandeko mususu oyo bazali ba flûtiste te kasi ba accompagné ba flûtiste biso wana échantillon oyo tozali ko représenter ba flûtiste ya mokili mobimba papa tozongiseli yo yambo botondi po ete soki yo te bisika biso oyo touti tokoka kokoma awa te et surtout tokomi na kimia tozwi likambo ya mabe te en dehors ya bandeko ya Angola ba oyo bawumelaki na frontière mutuka kutu ya suka ya Angola ekomeka lobi na pokwa biso banso na bandeko bauti Europe ba différentes provinces tokomi tozwi sango ya mabe te pona yango tozongiseli yo botondi nzambe na biso okumisama na yo ya mibale tozongiseli yo lisusu botondi nzambe yo obateli biso banda tolongwaki awa le 20 mars 2025 tango toclotiraki milulu na biso na le 19 tozongaki bisika tokendaki tomibongisi lolenge ekoki lelo toye encore ko marquer présence na programme oyo yosili kopesa biso toyebi solo ete biso tokokaka eloko te soki yo otie loboko te soki yo obongiseli biso te lokola tokomi tika okumisa na yo nzambe mobu oyo tolekisi papa pasi ezangaki biso te pe pasi ezali toujours kolanda biso bandeko mingi tozalaki na bango mobu oyo eleki mobu mwalelo baza te po basili kotika biso biso tokosengaka se epai na yo nzambe tozali basoda na yo tokotelemaka mpo na mosala no soki yo olobi biso tokosala obatela biso oyo tozali na nzoto makasi ba oyo bazongi na mboka no ya bule yo pe kaka nde okoyamba milimo na bango pesa biso nzoto makasi po mosala oyo opesi biso soki nzoto ezali makasi te soki mikakatano eleki tokape kosalela yo te bongisela biso po topona se nzela moko nzela ya nkamba Yerusalemi ya sika tokolobaka na ba age oyo tokomi nango na lingoma mususu okei pa baroboya yo ke yo bayebeli yo ozalaka na nkamba moyeba yambo ekozala te simba biso batela biso pesa biso mayemanso makoki po tozala toujours makasi na mosala oyo ozali kopesa biso tango tozali koloba bandeko pe mingi bazalaki na posa bazala na biso kasi batungisami na banzoto pe makambo ya lolenge na lolenge oyo ya pasi oyo ezali ko permettre bango te bakoma awa tokolela bobele epai na yo nzambe obongisela biso ba groupe na biso na bisika mususu tokoloba ezali menacé na disparition Kinshasa zana problème te Luanda zana problème presque te na ba province na ba kati kati ba groupe mingi okokendo kuti groupe ezalaki munene batikali 6 7 po bana mingi bazali koningana azalaki na fliki lobi alingi a changer mouvement likambo oyo sito posa yango déjà epai na yo obongisela biso po ete banganga nzambe oyo bazali kokamba ba province na ba paroisse bisika biso
bayeba ete ndenge yo obongisi lingomba na yo mouvement na mouvement ezali na tina na yango esengeli pe ezala baboma mouvement moko te mpona kopesa avantage na mouvement mususu wana bosenga wana ezali lisusu makasi na Europe na bamboka mingi ya Europe fliki eza en voie de disparition yango tolobi lelo tolobela yango na mongongo makasi po banganga nzambe oyo bazali awa pe bayoka bosenga na biso liboso na yo nzambe na biso papa ndenge toye totiki mabota totiki misala bandeko mususu akomi na nkamba kasi na muskisasa otopa ya salaka bazali kobenga ye po akosaki po kaka azwa nzela ya koya awa na nkamba tango tokomi liboso na yo nzambe tosengi ete besika oyo bazali koluka biso yo moko oleka soki esengi présence o marqué présence soki esengi liloba yo moko oloba na ba oyo bazali koluka biso po tango tokozonga kimia ezala bandeko oyo batikaki misala ezwa problème te mokili na biso nzambe ezali pe na kimia te partie est ya République démocratique du Congo kotungisama ezali toujours bana na yo na province ya Nord Kivu pe Sud Kivu ndambu ya Ituri bazo ya échantillon muke po bisika mususu moyen ya koya ezali te baza na Congo kasi po baya fo baleka na bamboka mususu po moyen alongwa kuna mbala moko aya Kinshasa po akota nkamba ezali te po ete mboka ekomi ndenge ekomi biso tokolela bobele epai na yo po toyebi ete okozanga eloko te oyo kopesa bana na yo pe oyo kobongisa pona mokili na biso po ete na kimia tango mususu nombre oyo toye biso tomoni ebele tango mususu pe ekoki koleka tokotikaka manso ya biso liboso na yo pona kosukisa papa tosengi bolimbisi na manso oyo tokosalaka oyo kopesa lokumu na kombo na yo te tozali se bana tokoyaka bobele epai na yo po obongisela biso esika totambolaki mabe yo nde mutu okolakisa biso nzela oyo yo olakisi biso yango biso tokoteyaka na bana banso oyo opesi biso tokengela posa na biso ezali totambola ndenge yo ozali kolinga kasi bomoto ezali kosala biso tangu mususu tozali koningana makelele à gauche makelele na droite oyo ezali kopesa yo esengo te biso pe ekosalaka biso pasi tozali kolemba te kobeta sete bisika bana na yo bazali kasi tokolobaka esika biso tokosuka yo nzambe nde mutu okolekaka obongisa ndenge ozali kobongisa yango na bonzambe na yo po ete banso to sosola solo ete esengeli na biso to yokamela se nkamba nani kamba nde papa Simo Kimbangu Kiangani tosengi lisusu bolimbisi papa po na programme na biso ya lobi incident moko esalamaki na tango ya honneur ya papa conseiller direct oyo amonisaki elongi na yo kokoso ebimaki na équipe d'honneur na biso moko esali biso pasi totali totuni mabesi esalami toke nango pai mususu te foto eko kweya kaka liboso na yo nzambe soki ezalaki mupepe yo nde obongisela biso po mupepe wana eleka de sorte que tosala mosala lolenge tomesani kosalela yango bakwaki wana ezala te tokwei liboso ya makolo na yo nzambe limbisa biso po oyokela biso mawa po oyo esalamaki na honneur esalamaka te yango tosengeli yango papa bolimbisi wana maloba oyo tozalaki na yango bana na yo ya poto na nombre oyo baye
bapesi biso maloba à part oyo nalobi déjà bagroupe ezokokonda na Europe mingi pe posa ezalaki baya ebele koleka kasi mingi mikanda ezokontinue kotungisa bango mingi pe bazali na mikanda kasi lolenge bakendilaka ata azwi mikanda ntango aza kolinga koya awa bacomplication mpona kozwa visa mbala ya nsima posa ezali baya ebele koleka bonzambe na yo tata esala po ete besika bavandi manso oyo mazali kotungisa bango ezwa solution mpona mbala nsima baya ebele koleka oyo baye lelo mpona kosepelisa yo nzambe na biso mpona kosukisa maloba na biso opesaki biso mokumba ntango toyaka na mois d'août tomonaka yo nzambe mpona oyo etali cadeau spécial oyo fliki akokaki koya nango na mobu 2026 toyokanaki tobimi tokomaki na mois de novembre toyokaki makelele moko na Kinshasa tozongaki po directive tozweka yango epai na bino totuni toyoki boyeboye tosalela ndenge nini opesaki biso pe liloba oyebisi biso totika oyo toyokanaki na mois d'août totala misala ya nzanzalonga toke tobandi mpe kobongama mpo na misala ya nzanzalonga bana na yo baflitiste bakambi bazali awa papa soki yo olobi biso tosalaka tokomi ti fin décembre aménagement ya terrain ezwaki mwa tangu nyonso tozalaki koya kovérifie tozali kozela na janvier tozongi pamfuma mbanza yambi biso toyebisi papa toza prêt todémarrer misala ya nzanzalonga misala yango soki todémarrer ti tokoya na mois de mars toyebi te soki tokolakisa ndaku ya fondation oto esuki na niveau nini apparemment na niveau wana tokoka kolakisa yango te mpo ekozala chantier tokoki kobonzela nzambe chantier te bonfuma mbanza atunaki biso motuna ayebisi biso boza na raison kasi na place wana nini bokoya nango tosololaki à 2 reprises kino tosemetaki d'accord na cadeau oyo esengelaki fliki toya nango topesa epai na yo nzambe totalaki misala oyo okozalaka na yango tomoni ozwi ba bulldozer pelle chargeur ezali compacteur pe ezali biso moko toyekoli malamu ba engin oyo nyonso papa azwi soki atia yango na terrain ekoki mpe kosala nzela pe esalami kasi engin moko tozalaki komona te soki misala ya nzela esengi esalama de part et d'autre posa ezalaka na engin moko oyo etimolaka baterase nde tokendaki koyekola yango toyaki mpe komona papa conseiller direct papa Mbenza ye biso tokolobaka c'est le grand coach soki tokangami tokimaka kaka pai na ye nde moto alakisaka biso bokatisela boye tolakisi ye atali alobi ayebi yango e aza d'accord bokende koluka yango boya nango ndenge toye bana na yo baflutiste ya mokili mobimba tomemi engin oyo kombo nango ezali tractopelle ekokota awa soki bopesi nzela po banso tokoka komona yango po ekoka kosunga yo na misala oyo ozali kosala soki posa pe ya kotimula banzela na mopanzi mabulu esengami oluka lisusu te kendakende koluwe à gauche ou à droite to préciser ke toye nango ezali ya sika yango ntango tokendaki pai tozweli bayebisi biso ke baévaluaka yango na kilométrage te yango baévaluaka yango na baheure le nombre d'heures nini aussi esali le nombre d'heures oyo ezali na tableau de bord ezali seulement ntango bachauffaka moteur otango basali ya otango bazoteka yango batikaka yango bongo te bachauffaka moteur ekoki kotambola banda Kinshasa ti awa mais toboyaki ekonsome baheure kolongwa Kinshasa ti awa
na nzela ya Kinshasa nde tolukaki porte char po emema yango po na nzela tant oyo ekosala na eta ya nzela ezwa problème te nde ekomaki depuis l'avant-hier lelo ezali na nsima mopanzi kuna ntango bokopesa nzela ekoya awa bomona yango libonza oyo bana na bino baflutiste oyo elongo tolapi ndai biso se na yo nzambe na biso yo otika biso te biso pe tokozala kaka pembeni na yo obongisela bana na yo na banzoto obongisela bana na yo na milimo obongisela biso na mabota obongisela biso na misala obongisela biso pe kati na lisanga na biso po moyini akozalaka toujours pembeni ntango boza kokanisa malamu mutu mosusu ye akobimisa kaka ya mabe po peut-être tolonga te kasi biso toyebi ete tozali na nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani na yo papa échec ekotika la kozala te wana maloba na mokuse oyo esengelaki topesa pona mokolo mwa lelo na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu nzambe na biso bolimbisi nzambe na manso tolobi tobosanaki eloko moko toyebisaki yo ke posa na biso ezalaki na le 16 to inauguré ndaku oyo biso ba flûtiste tozwaki likanisi totonga po tango bakonzi ya Afriki bakoyaka na bafesti minene ya lingomba emonanaka ete soki toye le 6 avril ezali koya yo lisusu opesa biso place ya kolala pendant que yo oza na bapaya ebele biso esengelaki te toyaka susu na protocole tokolala wapi tomonaki ke likambo wana biso tolapa ndai totungisaka papa te kasi tokozonga kaka na bafeti ya minene soki toye nkamba tokende kotungisa protocole tokolala wapi nde totiaki makanisi totonga ndako misala ekomi na suka ndenge papa directeur de cabinet abongisaki po ete coupure ya riban esala malobi awa tolingi tobeta sete nzambe na biso ayoka tango tosalaki fondation toyaki kosenga pa ya pambenza tolingi totonga ndaku soki bakoki koya kotiela biso libanga papa ayebisaki biso papa Simon Kimbangu Kiangani si atia déjà libanga ya ndaku ya Fliki na Gombe Kintsuka depuis 2003 ou 2005 moyen batia lisusu libanga mbala ya mibale ezate bo bandaka kotonga nde to bandaki kotonga tangu nyonso tokozonga kapona kopesa rapport tangu to silisaki fondation ya ndaku na biso toyi kopesa rapport epai na yo nzambe motuna moko opesaka biso sur place ndaku yango ezali ya combien de niveau biso topesaki pe eyano papa ndaku ezali kaka ya niveau moko lolenge babongiseli fondation osalaka geste moko oyo biso moko e memaki biso tokota lisusu réunion po otiaka loboko na mutu okwanzi ndenge okwanzaki na mutu biso tomonaki yango déjà message ke posa ya papa ya ndaku ya niveau moko te biso déjà fondation c'est commis au point ndaku ya niveau moko tozongaki pa ya tata oyo aza kotongela biso papa alobi na biso na message direct mais na geste que aza na posa ya ndaku ya étage toyebisaki papa tala partie oyo etikali est-ce que okoki kobanda fondation mususu ya ndaku oyo ezala en étage tata maso na biso atali alobi c'est possible toyebisaki eloko la fondation oyo esili avant obanda élévation
banda pe fondation ya ndako ya étage de ba oyo bakozala kuna lobby bakomona côté oyo ndako esili na mopanzi eza encore chantier mais fondation pe eza ya kosila ndenge babongisaki bakolone wana po ezala ndako ezala au moins ya 2 étages tosalaki makasi to inauguré oyo tokokomela soki to inauguré malembe lolenge totongeli wana ndako pe ya papa Simon Kimbango kiangani tokende nango pe malembe nzanza longa ya biso ndako ya papa Simon Kimbango kiangani pe na ngombe Kintsuka ya biso toyebi ete yo okopesa biso kaka makasi makanisi yango wana ndako wana oyo esili lobi ndenge lingomba abongisi bakata ruban po tokoka kokota na ndako wana kasi misala oyo totikali nango toyebi tolobi niongo ya ndako ya 2 étages po to répondre na posa ya nzambe na biso fliki oye tokokoka te papa bana na yo kaka bongisa oyo etikali merci nzambe ayoki bana na ye fliki oye 17 mars oye 17 mars oye 17 mars oye journée internationale des flûtistes kimbangistes elonga ya papa Kisolokeli papa oyo aza chargé ya ko déplacer tractopelle bandeko ya sécurité basunga biso pe awa to bongisa aménagement po tango papa de la ville azoza maloba yepe apusa na malembe po yawe amona engin na ye to pesi maloba pa ya papa de la ville non bozela nanu bozela nanu baopesa liloba nsima nde bose déplacer na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo yawe mokeli olandi maloba ya bana na yo nini lisusu tokoki kobakisa soki totali groupe fliki à 98%, sinon 99%, tous allés bas jeunes garçons. Mabe, oyebi yango, oyo biso ba jeunes tous allés ko sala. Soki totali na mibeko, peut-être cotation na biso. Biso ba jeune, surtout biso ba jeune garçon. Soki tokokaki kozwa. Ne fils que 10 ou 15% wana mawana bolingo na yo. Sinon, pasi epai na biso. Tuyaki na mokili masumu. Olandi lisenga ya bana na yo. Papa, pasi. Kolia ya pasi. Kolala ya pasi. Kolata ya pasi. Mingi. Depuis to botama. Nandenge ba mususu bazoko benga maba ingénieur en ceci ou en cela. Tolala kaka na salon. Na bandako ya ba parents. Papa, talela biso likambo wana. Oyokela biso mawa, ofongolela biso. Soki pona bambeba oto salaka, etant que ba jeune,
togumbami lisusu oyokela biso bana na yo mawa. Tozali kaka bana. Toyebi bipai tokoki kokende te. Bana na biso mingi bazo kosatandre kosala ba examen ya ndenge na ndenge. Tena FEP na bana na biso ya primaire, tena SOS na bana na biso ya 8e, examen d'état pe bandeko na biso oyo bako défendre ba thèse ya ndenge na ndenge. Tomipesi kaka na maboko na yo. Kasi na mbindo yo Nzambe pe oyo kaka mabondeli ya moto masumo te. Yango papa dirigeant Tata Nzambi mu mazulu nkembo mbiyame katula. Soki pe fliki ya koyoko beta ngo directement c'est mieux. Tata Nzambi mu mazulu nkembo mbiyame katula.
foko lekoto muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela nzambi eto wasedeto ntango yifweni wabakafulu wasikidikisa bana bako. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Fliki oye. Fliki oye. Fliki oye. Eunoi. Embazie. Bilumbu bia kului. Yangalala. Esengo bi esengo te. Qui est voca, qui est kui? Sai voca, sai kui. Merci. Tout ce pélémingi. Ceux qui totali. Ba flitiste, ba ouye belé. Alors. Kamba nyonso nango meonchuke oyoka kuna grosse caisse zo beta kuna grosse caisse zo le bateau yo bayeli ndengeni l'autre moni penza ya so bomati epesi esengo makanisi ke musika lobi kaka tango kena tribune to munisini mwambule beti ya uchu wapi wana ya mapambo lbe ya mapambo lite mikolo oyo mboka bambula eza susu te lobi ntango boye emonani makanisi ke mosuka toyebi ke likambo toza kolanda eza ya solo ya lokutami ya solo bobanga tata nzambe ezali nini liboso tokowelela nini voilà tokomi na point wana 1910
Kona na likolo e monanaki étoile. Oyo ememaka bokonzi. Yaki kotelema ana biso awa. Bato nyonso bamonaki yango. Toye komonaki 1914 nani ayaki? Bokonzi ya likolo te, 1916 ya mibale ye wana « 1918. Yomoko! Oh! Ya papa Diangenda Kutima Joseph! Yomoko! Bokonzi yango wana 1918. Papa bavandi na biso bateyi biso balesi biso balobi makambo ebele. Soki totali Papa Kimbango akangami. Bakoko na biso bakangami. Bango nyonso. Papa sikoyo. Bamemi lingomba mokili mobimba. Batikali koloba na biso. Biso. Totonga Yerusalemi. Bongo bie bongo te. Vraiment, nakala makambo ezalaki te. Le flic a commis un vent. Ah, yango zo makanisi zo kene mosika. Est-ce que papa alobaki bien? Soki lingomba ekokisi 100 ans. Tokomona changement makambo mingi koya. Toyokaki bibe toyokaki te. Yango ekomi sikoyo fliki oye bokokoka tokokoka. Koka yango. Soki totali ba chômeur, tokoka nini? Papa Simo Kimbango Kianga Ninzambe. Papa de la ville abeti sete. Na lisanga na biso. Soko tali malamu. Bana classe nde baleki mingi. Bana mike baleki mingi. Awa soko yoki mutu asalaka. Tanga musu aza enseignant. Oto aza fonctionnaire ya l'État. Salaire paye à passe. Ba oyo bazali ko sala nde baleki mingi. Ba oyo bazali ko sala misala ya malunga. Il faut luka bango luka na pasi. Po mona bango. Kasi biso to yebi ete fonctionnaire ya l'État. Nenge bote ya bana bomwana. Obonga na biso. Ba oyo manso ya biso ezali ba oyo bazali ko sala na yango. Ba oyo bazali ko sala misala ya malunga. Il faut ko luka bango luka na pasi. Oyo ozali na bango. Kasi obongisela biso to yebi ete fonctionnaire bazwa nenge bote ya biso bana bomwana. Kobonga na biso manso ya biso ezali epai na bino na yango tolobaki toyende komitika fo abandona no NI asali 7 ans kaka NI numéro matricule eza te azwi numéro matricule akomi NP abanda lisusu azela ntango mosusu mpe 8 ans ekomi 15 salaire eyaka te kasi mosala oyo yo opesi biso ata na pasi tokotika te
Bon, tu comprends, Kata. Merci, merci, merci. Love. Merci. Merci Fliki, merci. Love. Merci Fliki, Toyo Kamela. Toyoka. Merci Fliki. Toyo Kamela Nzambe. Bon, ndenge toyebeli, hein? Papa balobaki liboso nini? Pasi. Liboso nini? Pasi. Bisengo eza liboso. Toyokani, hein? Tobaka na biso te, hein? Alors, tosimba likambo yo malam. Le 17 mars. Makambo mingi eza na kati, hein? Papa Kimbangu mutabilanga. Kupasolaka mabaya, koteka zamba, makambo nyonso za osala na ye. Sikoyo amoniki kaka fakene na Kinshasa koruka musala. Akepe na musala na Kinshasa azwi musala. Musala nini bayokaki? Pointer. Mais azosala musala bazofuta ye te. Apesi conseil batata monkon tata madawa afutili nzela azongi awa likambo nzombo boyebi yango ayepe na nkamba avandi na ye azongeli sikoyo misala na ye akalakala mabaya sikoyo kolo Yesu abimeli ye bezaki ndenge nini le 17 likolo efungwamaka kolo alobi na ye lobi le 18 naza koya bozela ngai kokende pai te zamba te likolo ekangami lokola fenêtre le 18 kolo Yesu aye akite na porte na ndako nzambe wana ndako ezalaki awa tiaki masolo na bango bayokanaki kolo Yesu azongi na ye mais toujours kolo Yesu azoboya et pardon moto aza koboya Papa Kimbangu na le 4 janvier
akimboka kimbonza kolo Yesu alandi na ye alandi ye pardon alobi na ye tango ekoki kozongela so misala oyo te sala oyo napesi yango kosala le 4 avril pardon. Maintenant le 5 avril à minuit akiko bimela papa kimbao papa lobi malade azana ngombe nzuka abanda kusala de abanda kimisala et lelo yeso tombali le 17 mars o papa ki solo kele atiki biso zabo yobe boyete ba pesi on va flitis bo se pele saye be o se sayete o se pele sakane faut respecter hein dati kitoko hein lelo mutuko tina ve hein bongo ezali bi ezali te ezali wapi yao ni yao yai te yao yai amoni na zubino hein lokola boye bele boye ngamoni ke mosala ko salama be salama te voilà soki na lobi nyonso wana tine ezali 3 5 15 papa lobaki tobande na 0 boyoki hein 100 ans ekokaki be ekokaki te tobanda na nini voilà tuyo kosala misala biso na bajene balobi totonga Yerusalemi mboka nkamba fo etongama avant tosepela kambo wana nde yango ezosala biso pasi ekotongama be ekotongama te lokola banje ya boye bando kokota esengo yapesi nanu papa mbenza parce que faut tokende ntinsani towela l'air merci papa dengo opesi biso nzela ya koloba na ntina date ya lelo ya le 17 mars yambo tokota a mozindo ya likambo nalingi la longola likambo botalinga imisu bino nyonso botalinga imisu ye moko tata molimo santo papa simoki mbanganga nipe atalinga imisu ngai pe defense nesika wana ezali fliki oye solo wazali kobenga ngai mfumo mbanda fliki oye kimfumo mbanza ye moko papa diangende mutapesa kingai yango kaka na 1992 wana na date ya le 25 mars après enterrement ya papa Kulutu na miso ya bandeko nyonso papa diangenda ayebisi ngai ke yo okozala mbuta kyangani ozalaka ne pene ntango nyonso okobima lisusu te wana ngambo to ngambo te la miso ya bandeko na nga nyonso papa diangenda alobinge yo
papa Mbenza okobima lisusu te zala toujours pene ya Mbutakiangani pe bino bana na biso nyonso na semaine na pardon na mois eza na 4 semaines topesi bino kaka une semaine bokende kolukaka pamba te boza na bandako boza na bamama na bandako boza pe na bana wana tokende kolukaka pendant une semaine mais les 3 semaines autres bozalaka pene ya Mbutakiangani donc ya papa Mfuma Mbanza po makambo nyonso toza kotika ngo epai na ye donc bokoki kosala likambo te soki euti epai na ye te. Le 25 mars 1992 awa esika na ye esika Mbuta abandaki kokomela donc banda tango wana nga nakomaki Mfuma Mbanza adjoint ya papa Dialunga. Ligi oye! Ye moko papa Dialunga na tango totikali na ye azo yebisa ngai boy. Pendant 1992 wana ete otala kamalamu papa Simo Kimbangu Kiangani po yazo kobenga itata Simo toma kunlangi dilanga ndakadingi kaka yani ntangu za onso maana maka kutuma ngeye maana uwanga donc nazala katango nyonso na papa Simo Kimbangu Kiangani et pourtant bandeko nyonso tozalaki na biso banda 1992 wana ana mikolo ya suka na bosa na kate ezalaki le 9 septembre 1999 donc 99 na 10 heures papa programme ezalaki ete akende ko inaugurer temple ya Lubumbashi. Maintenant papa Mfuma Mbanza azoyebisa ngai muntu kwenda tata ngai pe temo nanga o bana ozala pembeni wana asali kolanda ngai papa Kayombo. Alors po mubulu ezalaki ni papa Mfuma Mbanza fo akende kaka fo ye kaka fo akende mutu mususu te mais papa Mfuma Mbanza yebisi ngai ke muntu kwenda tata ngunani yepe afandi na yenye alors etumba wana ebundamaki sikoyo le 9 septembre wana esengeliki ete ba valise nyonso ekangami foto kende naye moko papa Mfuma Mbanza à 10 heures tokoti mozole naye moko papa Mfuma Mbanza papa ye atikalaki na ye tango tokoti kuna bapapa Nzinga bapapa Kayombo bango batikalaka libanda tokoti na kati naye moko papa Mfuma Mbanza tokomi kuna ye asilisi makambo na ye tango ponga atikaka nga na se ye moko akendaka na ye ngi toyebi mozole nga na tikalaka na nga na se ye papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na mati na ye kuna tango ye kokuta nga na se
ayebisinga tata bukatele yanikibenu kwenda. Donc ayebisinga ke papa Simon Kimbangu ayebisiye eke ye moko azali kokende atuninga sikoyo wo anafuluki na ngeyo bwe visit atuninga yo esika wana ndenge nino kanisingale papa chukuna tata donc na papa Simon ndengo lobaki ke papa Simon Kimbangu nga yimda kokende kanti bebuna diene to bimi tango to komi na porte po to bima papa Mfuma Mbanza alobi ete alobi na papa Kayombo na papa Nzinga ngai na kokende te tata ye moko azali kokende. Ba continuous babonga mikuna balobi ete yo papa Mfuma Mbanza papa de alunga na mtaza kokende. Papa Mfuma Mbanza alobi na koki ko contredire te ndenge tata alobi. Papa Simon Kimbangu kyangani yani ukwenda ye mutako kende na discussion wana siko papa Mfuma Mbanza ayebisingai padi alunga na ayebisinga kaka na porte ya mozole wana ozako mona bitumba oyo papa Simon akotikala na yango ay papa na zakomona etumba wana yo témoin esika wana tata akobundela na makambo nyonso siko atuninga siko na buzoba na yo omoni ndenge nini ngai papa yo ozali kokende musala eza kotika na papa Simon Kimbangu kiangani alobi yo témoin na makambo nyonso. Bon tobimi tango to ye siko batiyoso bayoki ke papa yalunga na kokende lisusu te muta kokende nani papa Simon Kimbangu kiangani. C'était le 9 septembre 1999 et lokola ebungisamaki ete papa de alunga na mtazali kokende préparation nyonso ezalaki na Kinshasa tango bayoki ke papa akeite o bazalaki aho babengi na foni papa kutakoyana lisusu te sabotage ezalaki na papa Simon Kimbangu kiangani bino bakinwa bazalaka na tango wana peut-être okoka kikoyeba kasi le 12 septembre wana prière papa Mfuma Mbanza awa na nkamba libonde lina yeke papa Simon Kimbangu kiangani na ye kuna malgré po ye kutu Simon Kimbangu kiangani la roho yeba tata aye kuna lokola mokili ezali kososola yete na oyo bazali na biso na kati la lingomba bazososola te tikete asala makamwisi oyeleki bongo nde bakondima ye oyo bazalaka na Lubumbashi na tango mwana bapapa Shambui peut-être bayebi likambo nini makamwisi nini oyo ezalaka kuna na bozongi na ye na Kinshasa mayimalaka kuna na Kinshasa ndenge toyambaka ye kuna tobosani te donc likambo wana esika boye ngai nazalanga témoin na makambo nyonso oyo papa Simon Kimbangu kiangani aza kosala témoin musala na ye koloba tango na soki ekoki likambo oyebeli yango ndenge nini tolobi eza boye te awa boza kolakisa nga misape okolo Yesu kala sana nga témoin fliki oye tozo wele la ngonga bolimisa biso donc yango ye atalinga bino pe botalinga yi ngai nazana na position wana
makambo nyonso oyo bazokoleka na kati na lingomba tozokolakisa kaka témoignage ndenge nini ezalelaki. Mpona mokolo lelo le 17 mars soki nabosani te ezalaki na date ya le 23 janvier 1989 touti ndako ya Nzambe na bapapa bango nyonso misato. Tobimi tozali kopusana po ete papa Mfuma Mbanza papa dia Lungana azwa honneur na ye wana résidence ezalaki nanu te mwa ndako na ye oyo ase wana ndenge moto ezalaki. Tozopusana tokomi na juste na porte ya mozole esika tokokotelaka place batia libanga ya ndako ya Nzambe. Papa Nkuluntu atelemi atuni papa Mfuma Mbanza atuni papa Mfuma Longo bakonyusu mibale mukolo nakokufa nakokundama wapi biso nyonso totelemi na nsima bango bazodiskute. Ntango wana bazokodiscute bato nyonso swi faki ezokozela place bakopeselaka honneur pa papa Mfuma Mbanza tozotalaka kasene wana. Papa Mfuma Mbanza alobi papa Mfuma Longo papa Dangenda alobi ete mbuta wana eza nango likambo ya mpasi te. Ntango wana soki ekoki ekoyeba na kaka tala bato nyonso batelemi baza kozela biso fanfare kuna pe ezokopesa lingo pesa honneur malamu tokende. Papa Kulota alobi faut bo préciser ngai mukolo na kotika bokokunda ngai wapi. Nde papa Mfuma Longo ayekoloba mbuta okokende sika mosusu te okozala kaka pene ya tata okozala na droite donc lobakala lwa tata. Papa Kulutu nzoto neza wapi soki totali na loboko nini ya mobali owana bapapa kayombo tango wana bazali tango discussion wana ezali tozoyoka na nsima nungu ale presse ale presse pete ozwa ndenge bapapa batelemi bango misato ndenge baza kodiscute wana papa ndenge naza kopesa forme ndenge nini ekozalela na mokolo wana bala moko bakangi foto wana ezali nsima nde likambo loko lekatami sikoyo biso misato lokola toza na biso ya kokoka malamu tokende kozwa honneur soko honneur esili bongo nde papa Kuluta akatisi na ngombe papa Mfuma Longo atikali. Papa Mfuma Longo papa Diangenda alobi ete tale bandeleto eza mpona biso misato te eza kaka mpona mutu moko papa Mfuma Mbanza mpona nini mvoila eza nanu epai na ye. Biso nyonso tokei na ndako ya papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza ye moko akiti azwi honneur na ye ya tale bandeleto esiko mvoila eza pa ya nani yango tale bandeleto eza kaka mpona ye. Ngai soki bopesi na boyi na ngai pamba te nayebi lisolo eza boyi te lisolo yango ezalaka na porte ya mozole ndenge nalobeli yango soki nabosani te na le 23 janvier 1989 yango papa nalobi mwa moke likambo yango donc oyo papa Kulutu asengaka kotuna ndenge nini mokolo wana soki ekoki ete akufi bakokunda ye wapi. Donc
lelo coïncide que le 17 mars milulu na ye donc lisolo oyo ya kotika nzoto ezalelaka ndenge wana pe wana avant papa Mfumwalongo aki koloba ete soki bomoni kaka na 5 mois wana po ebandaka ete ntango accident esalami nungu ofo ba koboma papa Mfumwalongo papa liangenda sur place au na Nkamba pona nini aliepe Alexi nde manyongo wana yaka na biso ba jeune koloba e papa ndenge baza kokanela yo boye ba musicien kutu batomboki balobike siko foto sala patrouille na kati ya Nkamba lokola oyo zoko kanela eke baboma papa liangenda bakoti mususu ako na Nkamba kokotala eyo mawana eko sala mawapi faki oye boyebi le sola ngoto boyebi ngoto bala moko papa Mfumwalongo alobi ete bobanga na bino te ekoki kosala mateke baya kobombela biso awa toyebi ete boza bilombe bokoki kondima te kasi oyo eza likambo mosusu ya molimo bino bofanda na bino nie bolandaka misala ndenge toza kotinda bino toyebi eke tokokufa kasi tokokufela boye teke baya koboma biso na ntina ya mobulu boye bobanga na bino te tozokobunda etumba oyo ezali ete deuxième colonisation yango toza koboya kasi etumba wana tokobundela yango na se ya mabele na ntango wana biso tokokundama po banda komona biso te me biso nde tobanda komona bino ndenge boza kotambusa ndenge boza kosalela misala ba musicien bayebi maloba wana très bien ndenge papa Liangenda alobaka ngo awa na kati na Nkamba na 5 mois wana potango wana ba musicien penza batombokaka ete no foto patrouiller bato wana o baza na makanisi ya mabe baya kosala mabe na papa Mfumwalongo papa Liangenda nde esika wana papa Liangenda alobaki te bofanda na bino bokota na misala na tango wana koreki na papa Henri Nkanga donc batelemanaka likambo yango mais papa Liangenda alobi te bofanda na bino nie etumba wana na bonzoto bokokoka te ezali ya molimo mais tango bokoyoka te kufi tango wana tokoki kobunda nde etumba wana révolution ezalaki papa bokufa te tobundila yango kaka bobe ezali ya molimo donc na date oyo aliwa ya papa Kulutu ndi papa Liangenda ndenge papa Kulutu asengaka place bakokunda ye nde makambo wana elobamaka introduction na salinde yango wana bokolimisa biso ngonga ezali kokende papa pe aza kotala montre po musala na ye kasi moke tokotia commentaire oyo tobongisaki toli oyo papa Kisolokele abandaki kopesa biso aza kopesa na bandimi liloba na bango ete mbotama ezali liwa pe ezali esika wana tokolanda papa Kisolokele ndenge nini alobelaka mpona mbotama na ye yango tokosenga na presse totiela biso maloba wana nsima nde tokolanda ndenge papa Kisolokele alobaki mbotama ezali liwa pe ezali na liwa nde papa Liangenda ayaki koloba na place ya papa Kisolokele presse Tata mwana na elimu santu nana maloba te toyebi malamu nzoto nange ya makasi te apesi bino kaka merci ya mingi wa namona bato mingi boye na kati ya ndako ya Nzambe
alors que lelo yali mokolo mosala lotiki ba mosala na bino kwa loya kosepelisa bisu na kwa mokolo tobotamaki batata na bamama alobi nana makasi mingi ya kolobisa bino te kasi napesi bino kaka merci topesi bino merci parce que oyo yadi fete ya ngai kaka te yadi fete ya papa Fumambanza yadi fete ya papa Fumalongo mutu na mutu abutamaki na oyo kasi biso toyadi eloko moko angwana na kusenga bino lomoni 87 ebandi motinu mosusu na 87 ngai maladi ya kutanga te kasi lotala papa leki mosala kusala esikawa ale na ye le 18 janvier na komi awa na Kinshasa yasa longolaki na Angola aye ake na Brazzaville alwi na ngai dikolo ekosala nga pasi bana ekoleka nde ekosila ake na Brazzaville kuna po kotia libanga na mboka akobenga ngo eh bien 300 km pour kokenda 300 km pour kujonga e njila yoso tu makambo yoso tu pasi yoso tu amonaki na Angola yoso ye kokangama esika moko ntango ya nerf sciatique ekangi ye moyen ya kovanda na biso esika moko eyadi te wana na kusenga bino loyadi bana ya Nzambe soko luyawa ekomonisa ke lolingaka biso lotia mabondeli makasi po tata Nzambe asalisa biso na mboka kuna eyali mpe malamu mingi te donc tika fete oyo tata abotaki biso akendaki mama aboti biso ake basala yoso tu po tata Nzambe asalisa biso tata Nzambe apesa biso makasi po mosala eyadi ebele e tokomonaka boni soko toyadi na kati ya mosala te bato nyonso tu bakomi paresseux, c'est-à-dire makasi yadi lisusu te emonanaka na biloko nyonso tu il faut mutu atambusa bino il faut bato bayala makasi batambusa bino wana na kusenga bino topesa mabondeli makasi lelo eyali mokolo monene mpona biso surtout
eh bien, olia kusala nini tupesa mabondeli tangu na tangu na Tata Nzambe au kila biso mawa alongola biso salte yo sotu ya na nzoto na biso comme ça totambusa bino tokumisa bino esika wana ya elaka. Donc merci mingi pour faites le salut biso. Merci le salut sacrifice le tiki ba musana na bino le salut ba makambo surtout pour nini pour toya kusangana na bino elongo pour le sala fête. Nangwana na pesi bino merci mingi to pesi bino merci mingi et nayebi ke mvula oyo eni mvula moko ya spécial. Tata abotami le 12 septembre 1887. Le 12 septembre 1987 akokuma 100 ans depuis abotami. Tokanisa makambo wana twalaki na makambo mingi kasi Tata Nzambe ye moko ayebi comment akoarrange yango. Donc mabondeli na kati na bino nakusenga bino mabondeli ya solo e po Tata Nzambe aoka mabondeli na biso. Eh bien Tata Nzambe alingi nini apesaki biso mibeko. Mibeko wana soko tosaleli yango ya solo, eh bien alinga apesa biso panzi Tata Nzambe akutala biso face à face akopesa biso oyo tokosenga ye. Donc nakosenga bino pardon mingi totika banzela mabe tolanda nzela oyo Tata Nzambe apesi biso kwa tomona malamu makambo kuya na nsima na biso dikunya lotika epesaka mutu kilo te. Orgueil totika orgueil ya dinini lolendo yo lobi ngai kaka na mokili oyo nga moko yadi lukuta na yo. Tata Nzambe ati biso awa mutu na mutu likambo na ye. Donc mbote toyala bana limemia bana ya respect bana ya makambo yo surtout tolanda mibeko ya Tata Nzambe tosadila yango comme ça tokomona esengo na nsima. Asisi bongo na kombo Tata na Mwana na Elimu Santo. Amen. Kaka sikoyo Papa Simuki Mbangu kianga na yotiko yepsa biso ete pasi liboso bongo nini koyaka liboso yango pe Papa Kuluta pesi libiso conseil koloba ete Papa Simuki Mbangu kianga ni azali kolanda mai oyo batata batikilaki tosala musala na solo poete tokoma mboka ya elaka. Papa Kuluta lobi yango mboka ya elaka ta wapi Yerusalemu ya sike eza wapi yango alubieke totonga mingi toza koloba eke Papa Simuki Mbangu nazo
kotungisa biso totonga kaka bandako na ndako na nkamba nzoka nde ezali bilaka ya batata ndenge papa kulu talobi totika orgueil lulendo ebotaka makambo ebele mutu mpe akopusana pembeni na yo aza susu te oyokela mpe su mutu te mpasi ndenge tolobaki sika tokolanda libondeli ya papa Diangenda oyo ya suka ndenge nzoto ya papa Kisolokele ekotaka na mabele ndenge tuza kolobaka kete likambo baza kowelela ete deuxième colonisation oyo bayokisa biso su pasi bapapa baboyaki likambo wana yango batikaka biso presse tosamba munankumange tata nzambi mfumo ti Yesu Kristo atamwanda verela tuizidi vafuluki aki kampambako mujamira kuzifila mbuta ndio na wantete ngi papa Simoni Kimbangu tambule mwanako mama mwilu tambule mwaneno beto tusidi lutuluyindula beniki beni zebi saluki tatambula saluki ampasi kansi tuni vuvu vonge waonge mbuta wele bonzo kanilyako yamalenge nenge nabatakana yetata ya mama vuvu kene yetu vomana kama lele na kana kwa beto kwa beno buluwa ulukona kutulani mtu kuna yendingi sula sunzula ensami magonso no beno bulu tele mfundu magonso no mene yetu nsatu tutamula luvuva mu talabana luvuva mu talamama talaba mama talaba mpangi talama seyengudi talaba kundi talaba mfumu talancieto 4400 ans twakalaba prisonnier mfumu yiswa tu bwana mu boloko idi adu kasamuni na vongene mameme mankaka kansi nunne to pas encore libéré to tengi lu vayu vala kota di mosida kondwa montando mkazaba ngani kuvumbe betu to kondwa meme mankaka male mkala mpaka yoyo yibeto butu tadidi yowani kuna sanga dia patamos tumbuini vo yani muini nkangwa wingi kati bankaka kuna nganda kuna bakizikengelelanga nzambi yetu tuzifila Mtekisolokele luntambula tuzikunjia kola tala nkangu keleka kani sala salu kembi nkango kako lendi tombo kako kansi mina salu kembo kikasala ikiakikyo nkangu tombo kele rane nkangu akwensendo mosino no koto mumbanza yayi kunjambula yenkatuko konso dizile nsatu muntu nambula katamula dia Louvuvamo tuka kubazaïr la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, le Chaba et le deux Kasaï, oriental et occidental intime aussi. Louvuvamo toute l'Afrique, Louvuvamo Europe, Amérique, Asie, Océanie, Mnankumbase, Yemwana Velela. Papa Nkununtu Adie. Amen. Wana libondele ya papa Fumalongo papa Diangenda kuntima na kokitisa nzoto ya papa Kisolokele baningana biso ya Lingala po libondele ezalaki ya Kikongo ezalaki na ntina ndenge papa Fumalongo abondelaki na Kikongo presse na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu libondeli ya papa Diangenda ya le 24 mars 1992
na bokitisi nzoto ya papa Kisolokele. Nde ya bandaki tobondela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Toye esika oyo pamba te, toye kotika mbuta papa Kisolokele oyo ya liboso mwana na yo tata Simo Kimbangu yamba mwana na yo. Mama Mwilu bozwa mwana na bino. Bokanisela biso totikali. Bino moko boyebi mosala oyo tondima ezali mosala ya pasi. Kasi tozali na elikia lokola yo mbuta okei ndenge okanaki yango. Botika ngai nakende kozala pembeni ya tata na mama. Tozali na elikia ete oyo biso tokokoka te lokola bokendaka kolanda biso bisika miso tozali kokende bokolobela biso kuna. Pe elikia ezali ete manso mazali na biso ya pasi tokozwa eyano ya malamu. Kimia, kimia, talabana, talaba mama, talaba ndeko, talaba tata, naba mama, talaba ninga, talaba konzi, tala mokili na biso. 4400 ans, tozalaka na boloko. Nkolo na biso Yesu Kristo akutaka biso na boloko. Yango wana alobaka ete nazali na ba mpate mususu oyo nano bazwi bonsomi te. Totangi ete nuna 9 ekotaki kasi moko nde ezangaki. Mutu mwindu ayebaka na ye te ete ezali nde biso. Wana nde tozangaki. Mpate oyo ezangaki na lopango ezali nde biso batu mwindu. Soki totali tata Yohane kuna na esanga ya Patmos, yepe amonaka batu ebele na kati, kasi ba misusu na libanda bazali kotala kaka. Nzambe na biso, toye kotika papa Kisolokele, boyamba ye. Toye kotika ye, tala batu ebele ya solo soki asalaka mosala ya mabe, sino batu baye ebele boyete. Kasi na mosala ya malamu oyo asalaki yango wana nde batu bamati ebele boye. Pesa lipamboli na mwana na yo moko moko ba oyo baye na mboka oyo. Azonga maboko pamba te. Makambo manso oyo mutu na mutu aye na yango tika ete azwila yango eyano. Kimia, kimia, kimia. Nde yatangaki ba province presque nyonso ya RDC, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Nde aye kosukisa papa Kisolokele kende malamu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Merci presse. Ngai na telemene ngawana okombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci Papa Mbenza. Tulandi pe maloba ya papa Kisolokele na papa Mfumalongo. Epesi biso makasi pe courage. Ndenge nini. Papa Kimbangu ayaki na likambo ya tata Nzambe. Batata balakisa ngo mokili mobimba.
biso na tour na biso tosala nini tobatela mpe kotonga nini nazobanga eske tokolonga bango balongi siko tour na biso yo bango batikili biso makambo boni ye tanga yango tolonga makelele ezali nanu ekosila be ekosila te badéranger ebele na fliki mpe bazali bakopesa biso retard te jampu jata jaferadi ye bon tolobi boye longa ezali wana tosenga so bajep mais soki tokembango kene koso bajep soki motere ya matadi soki ya wapi wana te fo ezala tunio kitoko boye te kambango tocyango na octobre mpe ndenge boyela biso bajep ya kitoko ya sika papa biso tolobaki soki yo olobi biso bakapita tozongaka tokei kokomisa mongongo na yo bisika nyonso bana no bazali ndenge yo olobi bana no bango yeyo bazali koyoka mpe lokola bayokelaka yo bakosala. D'accord. Yo fongolela biso kaka bisika tokokendaka manso matambula malamu ba porte nyonso efongwama. Parce que ceux qui t'enseignent le job, misala eza koya ebele. Ezo senga pe tozo tonga kamba. Pato ba yebi misala to yebi ndenge to tambolaka. Lobi mpio kayangoyo. Ingénieur bazali, ba cadre bazali, partout pe ndenge na ndenge ba kozala. Bongo be bongo te. Ndenge moko na pioka, ndenge moko pe kozala na Pemba. Totoki ba cité ya kitoko. Soki esili pioka pe ko bandana ye. Mais soki tu bande na pioka esili kura wana kokende wapi compagnie ba cité totongi te ba nani mosali te ezala passe o comprendre hein? De yango wana ezali te ke tosomba chepe o milinga o boy te papa biso oyo basomi ya sika soki ezali baya papa oyo basomi non te bango pardon papa nalingaki naloba mobu moleki topesaki mituka mibale ezalaki ya sika ya milinga te
sika pe toye na tractopelle ezali pe ya sika eza pe na milinga te bati couleur te papa wana eza makambo na biso te papa ezali ya sika fliki oye nakomba tata mwana pe tata molimo santu posa ya papa eza boye biso tozwi maloba en tant que conseiller na cabinet ya tata mokonzi ya bule na matière ya transport posa ya papa ezali boye eza na ba mouvement oyo basengaki baya na ba jeep ya sika marque pe bayebi yango date epesamaki le 22 mars mais papa aye koloba boye ba oyo basombi deja ya sika ya pas de problème bakoki koya nango mais ba oyo bakoki nanu kosomba te basala makasi bakokisa mbongo basomba penda ba jeep ya sika papa lingi susu biloko ya kala te pamba te biloko ya kala ezomonisa ye pasi eye lelo lobi ekufi charge wana ezozonga susu epai ya papa yango wana papa lobi ba mouvement oyo ekoki nanu kosomba te ba continuer kokangisa mbongo ti peut-être na octobre le 12 octobre ne baye na ba jeep ya sika alingi ba jeep oyo ekobanda kobimisa milinga te pamba te ba jeep wana ekobanda komema bakonzi na komba tata mwana pe molimo santu papa likambo kaka yango wana tosemboli fliki oye fliki oye fliki oye nasenga bien nasenga te mbongo ezali bien ezali te omoni ndenge tozodisiki te po misala kaka ya nkamba nga nasengi ben $10 ezali bien ezali te opesa bien opesa te fliki oye fliki oye fliki oye toyoki mongongo ya yawe tosomba ben ya sika pona yango yawe ye meme kakati alobi $10 na flitiste moko tokopesa te tokopesa te tokokoka te papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe bana na yo bango yeyo lolenge olobi yango toyoki ndengi tolobaki papa yo moko kota kati na mitema ya bana na yo bofongolela biso madusu nyonso yo sengi $10 oyo yo okopambola koleka ata apesi $20 ata apesi $50 eske likambo ezali pona papa tolobaki mbala eleki soki yo osengi ezali mobeko toyambi yango na esengo
mpe tokei na yango yo bongisela biso kaka nzela bisika tozali kokende, bongisela biso bisika tokotelemelaka, bongisa biso bisika nyonso oyo tokoninganelaka na ntango mokuse tozonga te kopesa yo eyano. Otunaki motuna awa soki bato bazali kotungisa bazimbisi soki bazali te nde tolandisi maloba kanga kaka nde madusu ya baoyo bazali kodekuraje bana na yo oyo batelemi mpo na mosala na yo. Kanga madusu, kanga banzela nyonso wana mpo ete bana na yo bayokela se yo mei ovandi awa na nkamba Yerusalemi ya sika, bayokela mutu mosusu te. Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Pona biso kamba d'abord, pona biso tosukisi wana papa Pona bongo nga na sisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bokotsa. Donc programme oyo cabinet abongisaki esi eleki ekozala lisusu te po ezali mwa gaf ndenge tosalelaki yango lobi na honneur lokola administration ezalaki pene esalaki remarque likambo wana yango balea koinvite bakonzi ya ekipe po etosoluka likambo wana kasi esi tosengeli yango kolimisi donc tina ekokende soso na kabine ezali te likambo nde yango wana papa de la ville tozongisi lio nzela. Merci nzambe na ngai. Fliki oye! oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolanda programme tokosalela na kati ya ndako ya Nzambe soki tolongwe awa motei ya journée ya lelo akobandela kosenga nzembo ya bato nyonso. Nsima ya nzembo libondeli mama oyo akobondela kokende molai te. Nsima ya libondeli nde akoya kotanga mibeko soki na Exode to na Deutéronome directement atangi les 12 préceptes. Nsima nango bakorale nyonso tokoyemba mbala moko, c'est-à-dire tobandi na première chorale ti na faki. Soki bakorale tosilisi koyemba toleki na libondeli ya bato misato, biso mpe bato tokobondela mabondeli ya bato misato tozala mokuse. Nsima nango toleki na mabonza. Nsima ya mabonza motei akozongela kotanga Biblia nzembo ya Bayuda. Nsima ya nzembo ya Bayuda totelemi mpo na libondeli ya tata na biso azali na likolo mpe akosenga nzembo. Tango moderateur akotelema bakomunike nyonso mosusu wana tosursoir yango. Soki communiqué kotangama peut-être communiqué ayant trait na fête, mais ba communiqué na biso nyonso mosusu tobombi yango na banza biso nyonso toyokani po ete towelela mosala na libanda tolandi malamu banda lobi mosala ya nsinsani ano emonani penza te tosepelisa nzambe na biso na mokolo mwa lelo. Pe kuna na suka soki tosilisi tobosani te ndenge tosalaka pona déjeuner ya papa. Siko tokomi déjà 12 heures passées soki tokokontinue kobenga ngo déjeuner to dîner ekoyeba na par rapport na ndenge tokopesela ya bika twakubike no moko twatonda Lucia musu tutambuli kwa tata Nzambi muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Angers epusanaka deja malembe malembe. Angers epusanaka deja malembe malembe. Soki fliki ya kati ndeto dégager ekoti na kati. Tractopelle epusanaka malembe malembe. Allô. Voilà, biso batozali koto to poussa moke pona tractopelle et quota. To dégager kuna tractopelle et quota. Mukonzi amona yango pambate ezali photo te mais ezali ki mona meso. Ok. Donc, Tofongola Nzela, Tractopelle et Kota Yassika. Tofongola Nzela. Eza na milingate, eza pe photote. Qui mona meso? Penza Tractopelle, penza yaki mona meso. Qui mona meso? Soko koti na cabine nango yomoko koyoka malili ezali kuna ya kosakana te. Na ba sachet. Ndenge moyo eza makasi yokota kuna na kati. Na ba chassé. Bongo komona na poto kutu ekosa. Vraiment. Papa pusanaka malembe po mukonzi akuta kuna pe na kati azali na misala ibele ezali kozela ye kuna papa ya batonda deja kuna na kati ya résidence. Vraiment. Papa Guilain na ba sachet na kati. Ezali d'ailleurs place kitaki ezalaki emballé. Bien emballé. Très bien. Bilili ezali. Vraiment. Qui mona meso? Qui mona meso? Qui mona meso. Bien climatisé na kati. Bien climatisé. Tozonga mwa mukesima bandeko, zonga mwa sima. To pesa yango nzela ekota espace tractopelle ekota. Vraiment. Tozonga mukesima ndenge bazali koyebisa biso tosa. Towelela ngonga. Voilà. Tractopelle bongele meso. Mwene. Poussa lisusu, poussa. To dégager tractopelle ekota na kati mukonzi azali kozela yango mona. Poye moko alobi eske ezali photo to kimona meso. Soka nde ezali penza kimona meso. Na émission Papa Guilain. Ezande kimona meso penza yango oyo. Ezali photo te. Yoka bango. Vraiment. D'ailleurs, botala même matricule nango ezana no chasser ezana no na chasser. Botala kaka matricule nango bakomi 388 ezana no kutu même na chasser. Donc misu na biso témoin. Poussa lisusu muke. Vraiment. Poussa lisusu muke. Bamba te mukonzi yemoko ko poussa wana. Ndenge zalaka. Voilà. Fongola ba portière nyoso wana. Zwana photo. Zwana photo. Kimona meso. Voilà. Bopousa kuna pamba te akitisa minu wana tozomona soki monoko wana akitisa yango.
tozonga nsima bandeko, tozonga basima, tozonga nsima. PG. Mon ami, son papa Guilain. Yango le photo te papa révérend Dadi. Vraiment. Et ça n'a chassé nango. Naba saché. D'ailleurs bino mboko bozomona. Bokanga photo, bo filmer yango malamu. Keba akitisa Congo wana. Longwa kuna longwa. Akitisa Congo. Voilà. Totala ndenge yokita malembe ezokita nango penza malembe. Voilà. Yangwana commentaire kuto ezali te pamba te miso na biso témoin. Voilà. Tozomona bakongo ezali mibale na ya liboso na ya sima. Asali liboso asali pe na sima. Ye moko azomema ngo atourne kaka kiti makamoni ya lingo sala. Donc papa Guilain, on pousse à mon adolescence. Aïe. Oh là là. Donc liboso azali ko sala pe atourne kaka kiti atani susu sima. Donc kiti ya recto verso. Kiti ezali ya recto verso. Vraiment. Liboso atani na ye. Omoni yango. Na sima pa tourner na zo azali ko sala. Akoki ko bala kiti na ye na defto. Profitez aux images na yo. Na moment oyo ozomona mouvement ezosa. Bokeba na liboso kuna. Voilà. 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 Donc na liboso ezali na vola nango kasi soka tourner kiti etika su volate ekomi kaka babisimbeli nango kuna. Vraiment. Kiti ezali ya recto verso. Kimona meso. Photo te. Voilà. Siko zongisi kiti na normal na liboso ya vola. Voilà. Biso tozoyoka moi me ye kuna na kati bien climatisé. Malili makasi peta kuna na kati. Na lobby eza mpio. Voilà. Mpio na kati mpio. Voilà. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Nzambe papa Simoki Mbango Kiangani ndenge tolobaki pona édition 2026 bana na yo ba flûtiste tobongisaki engin oyo etelemi liboso kombo na yango tractopelle soki tokopesa explication moke ezali engin
oyo ekosalaka misala ya nzela. Pona misala ya nzela azali na double fonction. Ndenge tomoni liboso aza na pelle. Pelle wana aza ko jouer rôle oyo pelle chargeuse et salaka. Basali mosala s'il faut que tombo la mabele kokende otie na kati ya ben musala liboso akosala. S'il faut que longola mabele pe eza ko déranger na nzela musala pelle ezali liboso ekosala. Na sima na ye soki abaluki na sima conducteur siège na ye retourné atali na sima po asalela parti oyo ya sima. Parti ya sima eza na gode musala na yango ndenge moko na musala oyo tokomonaka na engin mosusu ya makasi oyo tobengaka ponclin. Musala wana yango ye akosala na sima. Ndenge tolobaki bato bakosalaka misala ya nzela meme baplombier bakosalaka misala ya mai po batia batio ya minene na se ya mabele kotimula na maboko pasi. Bakozala na posa soit ya ponclin soki ponclin azali te tractopelle azali akosala mosala wana. Double fonction na ye, fonction ya avant na fonction arrière. Cabine na ye ndenge azali bongo azali climatisé. Soki fréon ezali normal, conducteur akangi ba portière nyonso akosala akotoka te. Wana engin oyo bana na yo nzambe babongiselaki yo mpona mokolo mwa lelo na milulu na biso ya 2026 yo kaka opambola bango na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu. Amen. Maboko mabetama, maboko mabetama. Voilà. Contact ya sika yangwana epesami na yemei kolonango. Voilà. Ya solo. Tractopelle. Toujours comme un Kessima. Flicky. Ok. PG. De la ville. Tata Mwanda velela tangu ifweni wasindika bana bako musamba. Tobondela Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santu bobatela biso na butu bobatela biso pe mokolo ya lelo tuyaki na fête ya 17 mars pona tata na biso tuyibike likolo eza ya kofungwama mokili eza ya koningana toza na mpasi oyo oza komona na ya mabe yo nde okosilisa yango bolamu ezongela biso po bopesi biso likambo monene ya botongi ya Yerusalemi. Tokumela ba difficulté mingi na makambo ndenge na ndenge kasi yo Nzambe so bafongoli nzela pasi wana esili kimia kozala na biso opesa biso bozwi bamaladi esila na nzoto pasi esila na nzoto misala mpe ezala na biso kimia ya libela ya mokili mobimba tozali kosenga
de sengi toza na programme biso baflitiste ndenge toye kobosana biso te awa na nkamba tobima maboko pamba te mapamboli tokende nango oyo tozomalela pasi esila na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bo tomoni eza foto te kimona meso ezali bongo nzambe na biso tofélicite bino merci bokende balaba toza na ntsintsani awa lipa déjeuner baprotocole botya basani ndenge ezalaka baza na mbongo ya kotanga ke bana ntsintsani merci totya basani Fliki musique. Voilà. Songanzila Yemoko accueilli Kopambola Tractopello Oezali double fonction qui y a recto verso bien climatisé na kati ezali photo te mais ezali ki mona meso pempa neuf voilà to libérer espace pour na tata mokonzi azala na facilité ya koleka pona kopambola yango tractopelle oyo ezali na double fonction pempa neuf kiti ya recto verso soki alingi kokende liboso ake liboso na vola na ye soki alingi na nsima tourne kaka kiti vola unique ake na ye na nsima ake na ye mpe lisusu nsima ekomi liboso Tractopelle donc ndenge tobengaka tracteur oyo babengango tractopelle double fonction pempa neuf kiti ya recto verso bien climatisé na kati voilà kasi tobosana te biso bafritiste héritier ya sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani Mwanda velela asengi biso lisusu beno ya pempa neuf d'ici le 12 octobre et matana nkamba Yerusalemi ndenge asengaka biso bis ya mibale na le 18 mars ya pempa neuf bis ya mibale alors conducteur donc on peut dégager à toi. Ma protocole en même temps que Bastani Manamoko. Donc il y a une musique, vous allez voir là-bas. Optimisation s'appelle. Vous allez la double fonction. Il y a les professeurs, mais pas neuf.
bato tobima na ye tobima na ye Sombale, ye ya ngai chef inspecteur na ye. Thank you.